Merci beaucoup bana Congo, merci bandeko tout bozolanda biso partout na monde. Merci bandeko ya Brazzaville o bozolanda biso na direct télévision. Merci honorable Zakari Bababaswe. Lelo tozolobela affaire polémique o botami ya Kisinjora na héritier Watanabe to qu'il paraît héritier a confirmé que non azokende kozwa disque dire babiatika na Angola famille ya Babia Shokoro bazaya kotomboka na ndenga ba blague te na habité ba bengsinga to sala moi émission to sola na Kisinjora o aza représentant ya famille ya Babia Shokoro to sola pe masolo ya mouvement toujours ya Kisinjora le les sortie officielle ya album ya Kisinjora jour ya sortie. Tout le monde est artiste, musicien, basiste à Kisinjora. Arthur Biso, que son âme repose en paix. Bandego Bazo Benga Benganga de par-ci par-là, que non. Kisinjora paix comme une musique qui a relé Sabatu. Tokolukato Sola. Est-ce que Njora pas bête la musique à Kisi? Parce que ce qui est l'autre kepe, n'a pas mort qui n'y a soit Kinshasa, tout le monde a battu pe, belé, bakoufi n'a pas un journal lelo. Coïncidence, Koeli Kisinjora, n'a habité ce qui est Zara Randenge Bozoloba, ou bien coïncidence à musicien n'a Senga qui a koufara lelo, Tikabiso, jour il a sorti album. Kisinjora, bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana, bonjour Batutu Bazo, on a vu sur le dimanche. Merci Nengo Yara Mingi. Kota la ngai ko soutenir ngai dans mes formations nga bato balinga nga bayeba quoi. En tout cas merci na honorable Zakari Bababaswe, respect na direct TV Mobimba. Ba bonjour na bino, ba bon dimanche na bino, tout ba direct TV na la bino fort. Boyebi Kisinjora mwana Zakle quoi. Mes condoléances nanu parce que kweli biso po ndeko akufi azande ko zalako yane na ba chaîne. Tu souhaites mes condoléances. Ah, merci beaucoup. Wanazali penza Noeli Baz, wanazali famille. Avant d'inanda kunangata ba 7 ans, tu vendine trop na parler na ngai. Voilà. Si bako konjora bazo bota maya zala wana memakaye. Na tambola na partout, na zala na partout donc na yebana kinaye na sima grande sœur nanga Florence Lokolo oyo asalaka Azara présidente ya orchestre Bafi. Après tas bolingo zalaki ba Noeli Baz, ba Katika Kole, ba Sara Solo na moni le pawera. Toza bazaki belé bamba ba mena somo madoza obeta pe basse donc en tout cas na passé makasi ndo moninga awa azapena minanga oyo to tamboline partout. Trop quoi. Donc ça pena minanga. Donc ça pena mbeli pena et coaching quoi. Autant obeti le solo moko lobby bazalaka ebele Sara Solo azepa wera yo e bagaye. Au petit nanga Sara Solo. A petit nanga to bani na ba mouvement toujours répété na ba Florence na Yolo. Après wana Sara Solo etango echoma zwingai na Noeli Baz na yene na collège de noble batutu bayebi na Sara Solo na yene pe na collège oka papa le banja zaki wana moi bakale zaki moi muke Sara Solo akeye pa ya Dakumuda voilà Dakumuda quoi président Dakumuda comment frère Christian batutu bayebi Sara bana lemba tu bayebi Sara zaki pa Dakumuda après pa Dakumuda wana tozaki na bana OK papa Lutumba bana to Yolo ba yebi Sara Solo abeta na kamina wana tozalaka na ye wana to vandaka na ye ti alobi na ngai en tout cas nazu comme mobe no kende Côte d'Ivoire voilà nazu comme mobe butuma bina kende ko betelenga ya peteza kopa et ça umela ki to papa Lutumba ta 300 tozakane wana umela ki abeta ba concert tout ya bibwa ya wapi Sara ba tutu ba bi OK jazz ba bi Sara akola wapi Sara Solo wana Sara za mwana kina za mwana changwa mwana kina na ba Noeli Baz mwana changu d'ailleurs yebi epena très bien ndengo zo confirmer biso azolandanga Sara Solo azolandanga mbote pas azali na monye lelo akomi pa Werason. Est-ce que Sara Solo a yebi lingala eko so maninga tanga tuni Sara Solo est-ce que yebi lingala po ya opese mbote na lingala yebi lingala oh kinwa si mwana kijelo balingala tozaka na ye toleka bafufu ba matembele petit na nga Sara Solo petit na nga o eba lingala te ba Florence ba olanda nga bayebi mama na biso mwasi ya papa Lutumba la kamina mama nani mama ko ba mekiminga mama
nani bayebi batutu bayebi oh usaka solo komi ko ba muna ba ivoirien na habité yo nde mutozo confirmer ngai relation na wana na Sarah Solo abazolanda nga yebi ti azolanda nga yebi Noeli bas ko tabenga nga samedi ava kufa mardi Noeli bas abenga bilanga mama na banga zoluka Noeli ava kufa benga samedi na azala pala abincho ka banda Sarah yeso muna na te bazoluke kuna mama botiye. Est-ce que yebi sangwa liwa oyo kweli ndeko ne ba travailler nae? Oui, ndenge na zolo ba déjà ba yebi on a comprendre ça. Za numéro Sarah Solango. Na za ko to luka ye ba bisi biso ko ta zo fanda na obeta drume pa wera na. Kakol. Yo za numéro Sarah Solo. Numéro Solo ya la petit na Sarah te. Na na ngote Noeli mtabenga nga samedi. Que ya njoko mama ba Sarah benga ba luka Sarah bana yekin bazo mona ete. Mais baba so fait pas kakoso za numéro Sarah lukila nga bitana autour na Sankara. Ba ko c'est bon ko Sarah en scène. Aza pena congolaise. Tenga zo tu no ka question aza congolaise. Congolaise quinoise to za na ye quinoise. Mama na solo mama solo bana yeso. Jabo yo ko sa public ebele boyelanda biso. Sa public ndenge nini nga na yebi Sarah petit na so petit na ta so bono petit na nga. Botu na batabana OK, botu na batada kumuda collègue de nobe mobimba Sarah so petit na nga mais papa lo bancha fandi bo Sarah fandi. Siko na otu na Sarah combien? Bon, na habité c'est l'information to ebi kaza ivoirienne. Oyo ayekola biloko flamme kapa à partir Côte d'Ivoire. Aso beta biloko na kitasa biloko boni ko mama solo ba. Oyo boyo ebi information na te. Kina comment ça benga ngako. Est-ce que confondre ça ngote? Saro na monye pa bora mikolo. Saro ngai petit na nga. Panda na pe c'est mo ba parler moko. Petit na ngai. Ala ndanga Sara. Bo Sara bi ngala te. Ba fatika maison mais ba kama makambolo ba. Oh, ngao dine na kama ba ngonde ba comme si Sara ay ba ngala te. Ngana ko kama Sara ay ba ngala te ndegedi. Petit na ngai petit na ngana so na petit na nga. Bana OK na ebite poka ba 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 polémique penate. Bokanga ta photo ma wote yo cha Facebook. Ezagi na ba pareil nango ebunga wana ba Facebook yo ba bloka ngana. Pour la comment Facebook asi. Wa yo zo lukande ba problème. Ata preuve moko za te ke na luka problème ya nini? Na comprendre te je t'aime Simba. Ba ta quartier ngana zo sa yo kelo ngolo linette. Ngana comprendre te. Ivoirienne na bataille luka musana na Kinshasa. Sarah ivoirienne. Mais oui. Ah bon bon. Mais ngazo confirmer azane Congolais, gaza ivoirienne de to ki selon ndenge bazo présenter ivoirienne. Nga ko mo sanga na ebité. Sarah petit nanga. Petit nanga katika kola zona nanga masala ngo abetaka batiri trum. Oh moi ça za na salongo. Ala nanga ya Florence lokolo ala nanga petit nanga wana petit nanga ndenge zo banga makambo. Ndako tutongo na moni ye na maison mère zo beta. Nga o saka sa ko miki tsa zo ngene kini. Yumu to sanga ke ivoirien saka sa ivoirien te. Oh asa ivoirien te. Hakola na ba commune no ba. Ah saka sa ivoirien te pardon sa émission nga pardon. Voilà, merci beaucoup. Kisinjora te batuwa msu balanda biso na poto ba bi ke ivoirienne mo ka koti maison mère. Non, pona nini ba ke comme ça saka sa ivoirienne, ba ke ko pesa ba ivoirienne nini valeur boko boye ba bimisi soli sa moisi. Eza a congolaise petit na biso quinoise. Aso fâché devant ngai na bana OK? Ha? Na ba mina so ko so sanga na ebita. Na ebite. Saka so landa ngai. Saka bo saka akoma muna ba ivoirien. Ozama luki makambo. Ngana luka makambo sundeni. Donc Sarah so so landa nga. Esa ya ta numéro na yo ya msa obenga yo. Numéro na ngezali 081 99 088 65 namba téléphone ngamoko Noeli base akufi. Oyebi ser na yo tozoza na ye abenga kutu samedi na obimaka prière bona Saint Alphonse naza na pela Noeli njora abenga ku leader Noeli base abenga leader mama na bino mama bino to luka yo mama na micho mama zo luka o Sara na ebité soko koma ivoirien na ebité donc na ebité quoi donc Noeli base akufi oyebi se bango na masinati na bikate fwana batutu bazana tozo vanda wana donc soko le kana pe et que ça la bien on a serre non et ça va vraiment bien. Merci beaucoup bon ngape zaka ndenge nazoka na ngai ke no fio na zane ivoirienne na moni yo yebi na ye très bien siko liwa ya artiste musicien na yo avant to ka sangone akufi Kisinjora o publier na ba Facebook
otie na ba photo na yo komi RP omikoseli nano liwa yo moko. Après 2 jours soliste no mwasi aye kokufa. Basiste na ya mwasi aye kokufa. Eza politique nini bosali wana na kati? Bon, en tout cas, on a un ngote, on est sur internet, des babimisa gango qui sont déjà koufi, des fois, bawera, des bakosi pour la pension d'avril là ici na on a un ngote, la bouche autorisée na goût on a côté na ngapa ngote, donc bon des gars ba créer qui ba pension d'avril na bango, et ça ba pension d'avril là ba créer la moka c'est tout. Donc on a temps on a tena ke ko sala mama liwate, na bi ke liweze le bosona biso nyoso menga kuna na temps on a te. Bango ba ta polémique ya nemba sala ngo ba pension d'avril c'est tout. Mon te ko fungoli pa utamabe. Na faut pas savoir publication salaki ngaite na salaki te ngaite yo ba ko na Facebook na Facebook soki ya la bouche autorisée ngaite mais yo bopesa la bouche en confiance na yebi ate no pesa confiance ni ngana yebi mutu pesa confiance ni ngana pesa bato zo solo na bango confiance ko la ba Igo Bozenjego na Londres ba Gwani Matota top model ba yale moke mokulu to la ma cravate ba lilu muswa ma mutu na mona te na yebi te yo na pesa ko confiance na ligne na yo na bi ke na so la pa na ken so na zana ligne na bi ke no so na Dani Bokombe tsunami na ligne na bi ke no so na Pamphile ko ki chancelier de Bundes et ate ke mutu moko boya akomanika la bouche mbala moko donc ayebani te WhatsApp ezalaka te imobo mwana ka te na solana nga kutu amina nga na sina saba bina nga tuto solana bango nga tout la mina nga to mwana na imo fona yeba yo voilà pour mutu so mona bo solana aza mwasi mais achane profil mobile voilà mutu so za mobile mais profil la mwasi nga sko na koma pena amina nga na koma pena avant na yambo ami mama papa imo na nga yango to mona na imo so boy de ko se ezala ngo yote nga ba jana ko na la Facebook na nga corrompre ba tapoto belé na bambongo to zoma na ba Facebook ba to azobina album na yo neti album même sous jibenda bimisi bien we randa bimisi ba to azobina bina yo c'est mon tour ango okoti banda ko ka ya ba matiti wana tete nga kuna na tante vraiment ken pena na ta kisite na za des kissing na za des avions na za des art na bani ko sala ba succès depuis 87 ti le 30 ans de succès na sa ba course à vélo na sa ba succès ba judo ba nini ti le kombo zaka ka ba tumisi to sa ba course à vélo ba succès kenda nga pena musique na ndé so beta na poto ba tutu ba bina morona da samibali ba bina banjima ba mama ba se valate ba la patrona na sa ba musique sans kiss sana bo mamutu na apprécier te pour na bi que succès ou te répandre ça musique c'est nga va ebima photo ni atana no ba renier ba kende te ngaka ne nepso sa musique sans kisi na pela tapa kisi te na pela tan kisi te pona mona ka ba se ba be na biso o mona ba to basimba ba kisi ba ka na be abe pardon ya ko longola nguma na sambe tunanga mais bien nga simuta pesa gango yemo ka nguma na eti donc nga na ebite na tante don na mona catholique na sambela ka pa be igendongi sila ndombele na Saint Alphonse donc au nom du père donc na bika nzambe mutape sa ba succès tiel ba mona ete kama boza nzambe kana yo comme la kitasa nzambe mo ka zaka liboso nango na tante ke toke na zandu makola batu bakomba ki bo vous en pesa nganga moko po batu batala album non ngalbum eza très bien banze mona sali eza kitoko na sir na musa na sali parce que na jeu lango taken na ce album depuis 2010 et bien en 2016 2017 zo en Afrique donc na sir na musa na parce que na jeu lango temps et bien 9 chansons chamoko na jeu lango ba inane donc na sali ko ba j'ai écouté à part nzemo to sali hommage à Babia diango to zo ko pena tenter donc c'est hommage à Babia nani ayembi mutayemi petit prince mon fils. Oh, Prince yo bengana na mouvement yenda yembi susu. Ye na bengana ti na bengana wa. Bi ko tu mutakenda pa nga kenda ka boya kenda. Bengana ndi ngala bengana misete. Na bengana misete na système jibe piano. Bengana ne mutute yo monga. Yo mo kende na okala. Jibe rien. Le train ta marche. Jibe rien bengana te yo moko. Jibe bengana te. Jibe bengana te yo moko ngaite yo moko. Mwana mona ke akoli nzembo to fulaki abimi abi asepela kene pa epa wata kenda na ya et puis yepa yene ka moi une année demi na ba musicien sur na sema ba 10 ans ba Diego Solo azan simananga 7 ans bana babotamia biso to so continuer biso musala biso to na objectif na biso to yebi kam to zo sala quoi. Merci beaucoup. To yebi ke masolo to kota masolo za ebele to sola
dossier surtout ya héritier Watanabe ndenga zokendo za disque di ya babi ya Shokoro to solango merci Gigi Kitoko na kati ngengire na Gigi Kitoko choisi matata mutambongo ebele choisi matata Stéphanie Boss ozolanda biso Lieve Masokolo vient na ngai Dombengi Douglas Keti ya Mazi na bike Jimmy Belau soki na bwaki Jimmy Belau na mona Del Jogo bagu danger mwana mwasi akabaka kitoko na France Del Jogo bagu danger yo yebi kaka kisi njora toko kate ba musicien na yo toki depuis Prince Akenda mouvement honnête lala non Prince ene kana 2000 soki 16 ans soki 15 ans na suka non ayekoli musique mama so yebi ayeke daendeni ye utaza ko apprendre nde et pas na ba guitariste nanga kota bo Diego Pichu Bass o kuna kotisa yebo yembisa yebo non musique nanga avant elala lobanga mona zate voilà so ngana za musique ça qu'est-ce ça et puis na ba chanteur on a la conférence on avait un vice-président le véritable maestro l'enjilois propre voilà monsieur le chanteur grand chanteur il y a un phénomène donc tout ça là bon mon studio sans cause na mai comme nam yemo mai comme nam na biso le véritable maestro Christian Ozila Mpanzi nanga tout ça on il passe à l'injemba danger na ka album a commis merci maman osoboko commandant. Merci beaucoup. Njora, Adel Jogo Bagou Danger. Merci honorable Zakari Bababaswe, Mike Luzoladio. Merci à Kovo Mamona, Ngiama, Yangiama Yo Yebi. Venanga Lieve Wanja. Théo Kabino à moi d'aimer ça là bien. Ouais, Christian aussi, il s'appelle ça Claude Kanga, argent pur. Navien en fédéral quoi l'industriel. Mokonji à or. Na président Désiré le Manzamba le château. Faire un ngout c'est au buluka qui ngout phénomène au buluka qui ngout Christian aussi là n'habite quoi le véritable maestro bien la salle nzembo et ça va nzembo vraiment beaucoup comme moi ça c'est pour toi mon vieux PDG on y va ma maman est sur l'église cité de Victoire Boguelo Koyo do dansi Makiadi ya Chantal don ya ma Chantal Mokili mobimba to sebela pona mwa ba mama Monde mobimba to sebela elongo na ba mama Mokili mobimba to sebela pona mwa ba mama Monde mobimba to sebela Aye to pesa lokumna mama ezonge paina bango to pesa lokumna mama ezonge paina bango Sokina kanisi mama Asiomona kina mbeta l'hôpitalo Tango monganga zala kyoloba Mama pousse Tango monganga zala kyoganga Mama tini Tango monganga zala koloba Mama pousse Docteur pardon Tango monganga zala koloba Mama forcé Docteur c'est là nena bota Monganga zala kyoloba Mama pousse Docteur Tango monganga zala kyoloba Mama pousse Docteur pardon docteur Tango monganga zala kyoloba Mama pousse Est-ce que Maloba Bokayama vraiment Bandela pour la vice-président Sokina kanisi mama Pasio mona kina mbeta l'hôpitalo Tango monganga zala kyoloba Mama pousse Kaka ponga na bima Yango na lobi respect na ba mama Non la violence faite à la femme Topesa lokumuna mama Ezonge paina bango Mama botanga vers des tempolo Hermeline bopi momuma Mona mama zizi yoyo Album vraiment n'a évité vraiment Claude Kanga argent pire mon vieux les boss Claude Kanga merci beaucoup boss Stéphane maboko pona bino donc sali toujours bien nabige Gigi Kitoko ozolanda biso Gigi Kitoko leki Alain Kitoko ozolanda biso Kisinjora
balobi tokota sikoyo na mwa lisolo tokota na soma solo famille te mais tomoni famille na bino ebenga ngai lisolo disque dire ya babi ya Shokoro bolobi no héritier ameka kutu kokende ko récupérer disque dire wana tezani ni ojiti. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Ngala tala émission ngote. Babezage pa joka. Moi naza pas héritier. En tout cas, bonne chance na bango. Nde bazali wana lobi ko mema mwana na Angola. Ba kebeta ba concert mais eloko héritier ko bebisa na suka. Onye nazo kende pe boye naza ko zo disque dire yo pona na aider pecho. Nga on tala ki te grande sœur nanga bananu batalaki baba ya Roger babenginga kisinjora mami héritier zolo batoki azo kena mwana ba kena bango disque dire wana ndenge sake pa ya ingénieur wana ezali héritage au babi atikeli biso ngo wana voilà babi atikeli biso mutuka te lupangu te magasin moko te atike soka mungongo na ye o biso lelo famille to bonga na yango na sima mama mukemke to kabola na ndambu o bana tiki 5 abotina manike bana mibale abotina alima bana mibale babi Jonas Serge na mwana boti ya liboso azana masina ya mwasi donc balobi kaka na ebisa héritier a voyager na mwana très bien ba voyager na bango mais mama disque dit ya musique ya babia ameka te asimba te ameka kutu te etali kutu ye kutu te maka moi tout solo na famille eza noko izebola azana Londres yenda solo na ingénieur wana ba ko kende ba kutana ingénieur wana Nangola ingénieur on est plus dit on a nous esilate il faut noko ize ngade mnosela ngo marketing il faut noko ize bola ayena ngo toyoki yango banzema mususu esila kite tokoki ko bakisa ba vie manda chante ba le bogar bato bayeba ki babia la mususu lo fombo ko beta mabas to boksa disque babia to mwana pe place ko komi ko yemba chama voix bongisa ko to ngamo ko pene baneto boksa disque meto kamo héritier alo bakende na okela Angola na okene ko zo disque dire wana pena héritier bimano na makambo wana etali kutu yo kutu te wana etali mamna biso ya famille ezali eloko yo babia tikeli biso o lelo surtout tekelengo producteur moko ya bien et koki ko aider 5 bana babi atiki bako zo mo tenyi na bango ya lupango yo lingo memango so na ba aventure so na ba loisir lokolo za na prince bokiangola bo voyager za na mwana mema fungoli mutema oyo kanga o kangela prince mutema te na kanga mutema te o lagi sanga ki mutema mabe na wa envers mwana na china na nini koloba déjà héritier na lingaka ete ayibanga mwana ezaki déjà eza album ya sika voilà eza album ya sika prince ayembi et pas yemi nzembo nini ayemi nzembo ya babia asali remix ya amen voilà asali ba vocal tout ya sana quartier la te nasa mutu fesala nga pasine eloko ezano esike fale nga moko to lansango na mwana to fulango na mwana pe abima nalobaka yango nalingaka héritier te oui nalobaki yango mais ndenge nga na kofulela prince ndenge na kobimisa prince ndenge na kofulela na mokili bayeba ye ndenge héritier akofula ete na sens nini soki komba babi ezokende ya prince ezobima eza kwa babi aza kaka ntango bato bamona nga bamona leki ya babi bamona mwana babi ya mwadi yo wana komba babi ya eza kaka bantiema babi ya joso ekebana kobeta makaka epa na nga moko leki na ye mais epe héritier jamais bakotika koyembaka men jamais bakotika koyembaka bantiema o baba yema na quartier la te mais epa na ngai eza na facilité ya koyemba yango mpo naza petite sœur ya babia yo na baki héritier fatikala nga na mwana libomo eza ya sika bon mwana pe lokwa alobi te alingi kaka ye héritier natikala nga mpe natikala nga bon nzembo eza awa bato bakosomba diske bakoyoka nde mwana yembi bakoyoka nde baplafond mushindu babwaki bakoyoka ndenge Christian Ozil asali balidi o kofi asalaka na nde basaka kofi azoyemba babi azoyemba te donc en tout cas diske eza bien donc côté disque dire na biso nde héritier nde ozokende Angola kosimba te producteur ingénieur wana komeka kopesa ngo héritier te mukolo moko komeka kopesa ete nde toyoki mpe bandeko Angola tosoli na bango balobi babia neti ayebakaki akufa azalaka oloba chaque jour ke non soki nakufi avant diske na ngai bima mutu bokopesa markete ya diske na ngai eza kaka mwana na ngai prince mwana na ngai prince nde balobi malobo babi atikaka na Angola bakosi na bango
bakosi na bon Prince a trop petit à gérer. Prince a trop petit à gérer mamni ah et puis banga capacité neta ko kada bakosi vraiment bakosi baba kufana liwa mono ya brusquement boyebi batutu bayebi atika malo bango pa na téléphone na akoma wa pesa malokuta ya malokuta wala zondi testament des arasuka na makambuti ah mama lokuta bon genre jour ni no fungola Prince Mutema oya ta ko assister na répétition toyebi ke na œuvre vraiment so bolingi bo ka Prince bo sombika CD ya Kisinjora boyoka nzembo Prince babi ayembi donc isuka na impact ya danger jour nini po ya otala ndenge mwana zoemba ba jour ezala ngo ebele ba répétition ba bezala ngo ebele non ya nanga njora na moni liwa o ekoti na mouvement c'est comme si reprocher quelque chose hein? Au bando changer hein? Non, il est basé à ça le mois qui mouvement. Il y a le na moni ozolinga sur rando penate. Non, il est basé à ça le mois ka photo lo ba bien. À côté no keso bana basi on a pas problème kendi. Et ba répéter na mimosa kuna pompage. Il y a 3 ans déjà ça le mois qui. Il y a répéter ba benga okesa bana basi on. Ezalo wala ziba bien ninga kufaka alonga da quartier la terre. Mais en tant que ndeko tozaki une famille abeti pe na album il faut tozala wana. C'est obligatoire à ça le mois ka comme on okesa ya bana basi bazara basi wana so karaoke ngona. Sakana ngo soki sakana ngo nataki bango pe pas problème kendi donc asa mutu to fana nenda kumako no il a ça le mois qui depuis 2014 ozoki mano charge ne kasozomi ozomi longo na charge non famille ba yebi to za famille to yeba biso nyoso tu ba yebi ke no la zara su shengate azek su shengate na moment liwa pe to mona pe papa chéri cellulaire pas longwaka cellulaire à longwaka kenda ba braza sala ba mouvement mais papa chéri na reconnaissance azoki matanga na charge njora yo poza na bato ebele pe ba soutenir ka mouvement haute teno ko kate famille déjà bien famille Noël déjà bien bazangelo ko kunda ete vraiment famille na vraiment ça bien et puis tout le monde baza ba luba quoi ba luba bien organisé maman il est très bien ngana zana na rocha fleur na zana pona ba artiste ba lela endenge to zalaki quoi no rocha ta instrument betati ah pona instrument wana problème ezate pona instrument na problème ezate na ba fédélo kwa l'industriel ayebi bien oh peut-être fédélo kwa l'industriel oyebi no elibasi bien na zakwanya na pavio 5 au kabla so mbongo so pe 100 $, pe 50 oyebi bien ya fédé so chef instrument et ça vraiment bientôt sakana tolela muninga na biso kwa na musique et pas linga musique mingi aza so zo beta guitare azo yemba zo bina donc en tout cas to zala wana quoi rando ya njora na héritier Watanabe ezaka rando ekotika la rando libela bien njora moi okokitisa moi mutema po mwana no azobete pa nae non bato batalaki émission lokola ba président Miel Mokonzi na rompo ya Mariano na tekaka banda kwa Kinshasa o président Miel donc na tika na mambo voilà et puis basero to sambela na ba tagi émission na yo babi Kisinjora boma moto bon na tika na ngai pita ko ema mama lilo ba trop quoi donc na tika na ngana so na problème héritier te bazana mwana ba bonne chance na bango ba continuer ndule biso pe ko toka ka c'est mon tour quoi biso ka ko to c'est mon tour maman na album suka na album moko te o kapena génération ba biso album lelo na lebino quoi bobeti te na yo kibino bobeti te boyembi te bosali ba aventure quoi message nini ko adresser par héritier Watanabe soki azolanda yo parce que héritier eshokaka e moko Kisinjora azolela eshokaka e nalela ni moko nengo atakaka e wana pena héritier wana na lingake te peut-être moi message moko poko yebisa e na sens que alobaka otangisa mwana babia yo na bina lingake te parce que nota mwana nanga yaza famille ya prince te akolinga prince ko anga te lelo epena wera bazate neti lo epena prince bazala te
ce qui prend sa tangue ça plaisir nanga voilà aloba ko tangue ça presse mais côté moi na zo tanga te ngona lobi aloba ka loba na ndaka na émission ngo ko na sepela ka raté ndenge akotisa moi na classe té yango na bana linga ka ete donc akosa ka zwi moi na akoti classe moi na mutaza na 16 ans que 17 ans donc ndenge moi na tangi te na sepelité et pas na za ko tanga ngala olinga moi na sa musique zo tanga c'est bien za moi na mobali asa responsable famille asa parent mobali za mokonza famille donc il faut ba ko koma ko tanga faut tanga classe nde ça nga plaisir le ba grand frère ba kofi ba tanga ba jibo ya wera ba tanga ti eri cha tanga asa diplômé ce qui passe pas ça diplômé ça nga bien na sens wana akosa kenye na zumwa na otanga ça y mais tout que ça moi na te fait de l'eau industriel est-ce que ka langage wana pas hérité wa na yo bien biloba lo baba na yo ka yango na yo ka ngona net na yo ka na ko selete bien nga batu ba yebi Gisèle kumbunu liba ya talo je t'aime simba pêche bolanga batu tu boyebi nga na ko sakate donc siko affaire ebo mabino bana babi ya balingi ba récupérer œuvre ya papa na bango pour œuvre ngo pe umeli kisinjora donc alobi eta eumela que etali mutute etali héritier te etali biso moko famille de minute au salamakam ozo comprendre principe ata ba pesi ape mona mukia ozongo pété pour sala nango pe eloko pété voilà ozo comprendre prince atiki bana kaka principe et babi atiki bana kaka principe abotina alima bana mibale bazakuna Serge na Babidjo voilà ozo comprendre wa mwasi ya liboso donc biso de famille to yebi mais surtout aux salles tant que tu es yango cause la pomba batiki lupango te biso il y a surtout eza disque ya chokoro moi lupango ya bana eza te ndenge na biso ndenge rituel nga memelango ke na keneka na zo yango sans qu'on contacter famille ça mabe après qu'on soit peine biso famille qui sinjora luka no ba grand frère tala prince ya bisinga bo disque dira papa ne to ke to zo te biso to comme c'était isebo la mutaki ko zo yo tika mama ça ma famille prince za mwana ya lo ko Michael Jackson tia ku fatiki bana na misatu mais famille ya Michael Jackson bandela mama Michael Jackson o teke bana ba mikie o soko prend soko biso to landela ngota de soko de ngwana mabe parce que disco babi tiki lupangu ya bana babi ezawana biso pe famille ya babi ya tokolia kaka wana voilà mbongo na biso yango wana so someli bana lupangu to bike o sko ya bana babi ya tokoba 5 ale biso pe to kaboli tiende na biso ti donc tel que tu m'as mérité tendenge presse linga kendangola bamba sur la disque non bongo te donc atika pena merci beaucoup tozo continuer toujours na kisinjora nabike bandeko bolanda biso ebele Gigi Kitoko nabi que choisi matata prêtre complet choisi matata yo yebi pire vieux merci à Stéphane Boss donc il n'a pas si merci na Lieve Masokolo et Dombengi pire vieux Douglas Iketi ya Mazimo Bimba Jimmy Belaou na foi décide de prêtre vient na Louison Mbata South Africa second round Louison Mbata Eric Limba le Miracel njora to o souffle biso sune loko moko nzembo eza awa wapi on sait pas non eza 4e chanson c'est Valentin voilà yaya on est bisari Blaise Boula tiana no boy c'est qui vie Blaise Boula yaya tiana no boy njora yoko ko tia Blaise Boula boy te vie daba yoka nzembo eza bien voilà ken nzembo eza bien pourquoi biso to bisape ya bien ko le kapé on a teto te zape kaka bien te voilà Tobi Nzembo c'est vrai zali très bien ndeka mundi balobi ya Blaise Boula pardon hein tia boy donc ça dit to bengani ya Blaise te tobi fait le ngoité tia no boto vanda pardon to ka pense mbango honorable Zakaye baba salinga musala linga koloba troté to ka pense mbango soki convaincre bato en tout cas bana kin Nzembo eza c'est Valentin ba malobeza ya kitoko na kati en tout cas kamite bozo clip nango bokakaka vocal ya monsieur le noir vice-président Christian Osile Petit Mopao Fedelo kwa l'industriel Nzamba Zandu l'industriel Nakei Claude Kanga Argent pur les boss Kanga Adel Ngalula na pavillon 5 Papa Gilles Atachel Atandoki par la besoin Ken Piana Nakei Ah mama
Sandrine Moupende, elle puissance, la patronne. C'est Valentin Yunanga, journée consacrée à Bolingo, Junior Bongongo, Union Européenne. Mokolo ya Saint-Valentin, bébé soki okosakanga soki ozwakanga shida ekoyebana soki pena zalaka de base ekoyebana soki pena zalaka ngamoko ekoyebana mokolo wane chéri tokola wapi mokolo wane tokote tukela wapi mokolo ya Saint-Valentin soko ozwakanga shida ekoyebana soki pena zalaka ngamoko album vraiment na habité bosomba ngo vraiment album vraiment to sama ekoyebana mokolo ya Saint-Valentin bébé soki ozwakanga shida soki nazalaka de base mama mokolo ya Saint-Valentin bébé soki okosakanga soki ozwakanga shida ekoyebana soki pe nazalaka de base ekoyebana soki pe nazalaka ngamoko ekoyebana mokolo wane chéri tokola be mokolo wane Hermeline Bopimo mokolo wana tokote tukela wapi mokolo wana tokote tukela wapi mokolo wana mokolo wana tokote tukela wapi mokolo wana mokolo wana mokolo wana Saint-Valentin mokolo wana tokote tukela wapi mokolo wana mokolo wana mokolo wana mokolo wana mokolo wana mokolo wana Merci beaucoup Bana Congo, merci honorable Zakari Bababaswe Darusa Kuala na Brazzaville na bige Kalate héritier zoko Tangola donc il m'a soleza ko inda tozo kebisa pe ba journaliste o boko c'est la batuliwa parce que toka kia boko seli kisinjo akufi to moni lisusu publication o wera kufi donc bino boze la batu bakufa bofandi na poto bosala ka ba publication ya batu bakufi et ça les bino soni a trop bo monisco vient de la forêt na kati assemblée nationale place pena masolo pena ba député ba fandi bo santi pena vient na biso igwe na kati soni ya danger kisinjora toki mokolo wana album sortie officielle nango ezaka kala mingi te nazo sisa clip ya Nzemba Saint-Valentin na Nzemba ba mama na elenga soni voilà parce qu'on a lancé na télévision et ça déjà na Kinshasa déjà muto alenga zwango et ça na Victor wana mezo Diego Music et ça na wana ça pena ba pochette originale et ça na wana pena soki na pena $3 au jour na ngwa ba choisi matata po ba zwango partir à France ba zandene et ça pas Diego Music disque te kama loa disque ezate voilà et pas Diego Music donc Barozango à Paris, na Bruxelles et pas éthique Kimbuku sur la Matongue. Voilà. Disque déjà c'est bon déjà. Premier album tout ça na mokina artiste na bayemba na bango nanu. N'orchestre mon côté metal lelo. Nzambe kaka chelo boko et simbilan. Merci beaucoup. Njora manike pa zolanda yo peut-être ma message moko parce que manike souci na ezali œuvre ya babia bana ba récupérer œuvre. Yo pera olobi famille telemeli na bité message ni ko lancer pas maneke mama yo so manika yebi to so na famille yebi ke noko isebola ndefa ke langola so makambo nyoso tu baba boti 5 bana mwasa liboso baboti na mwana mwasi azana changu na masina ya mibale manike baboti ne bana mibale place na ya misato ali maboti bana mbale babi jona Serge zaka teke bana na yene mutu ya zolo baka pona bana na oui bana ne baza mais biso famille mito sala makamu babi ke pas à la mbanga et comme la guerre était entre yo na maneke ça comme mambanga te et ça ma polémique te ça ma mambanga te et ça ma disque oyo hein intérêt manike pena bana ne salisi voilà le pango to somba na so to te disque ça ya bango ouais
Yo so proposé déjà Lupango. C'est-à-dire que non etekami kututé déjà zo mona Lupango ça déjà. Non moi Lupango ba disque comment teka ba 100 000 euros. Ouais. Hein? Voilà. Ba kofu ba teka ba 200 000 euros. Bon so héritier bien pesa bino Lupango bo pesa ka disque wa. Azan Lupango. Ana 3 parcelles. Wapi? Moko bandal. Limité moko. Oa ucho somba na Gombe ya. Biso ko toza le besoin Lupango so mama. Et so mama. Na ebité. Bon héritier pour ça dans Lupango non ndé. Oh wa mapango héritier. Na ko pesa bino ya récupérer ka disque dire. Yo ana associé à Lupango. Ce soit Lupango na mbongo ebele. Soki héritier andimi apesa bino si. Héritier za mbongo na pesa sote. Tika mama na ya. Héritier soki andimi. Na mbongo te bato na mbongo ba kofi ba wera ne soki ba pesa. To kontima ba fali ba kwa ba producteur. Yena ba niveau na te. Yeti. Jora yoka ya héritier tu ezala mabe. Te kofi le muta producteur le to proposer pango. Ana akopesa solo mbongo ebele ko ba nini. Héritier na mama na komina nte. Héritier na nte ya musika. Muto wa gérer entreprise. Wana sama kamno ya David Monson pe David Monson de producteur nde yende Richet ndeka awasa le Richet nde pa koza babia donc yateke ye Richet na niveau no Richet namte asa pena kutu inosa mama webi poche Richet na bino yena nute ano pe millionnaire te yete sama mutu azada na ba million quoi pour faire les kana ba chaîne to ba trace ki tsa mo meleka donc ele kana ba braza ele kana ba écoute ba trace ben de ma mutu Richet ma producteur vraiment. Donc c'est même musicien Moussousa Zoa, même Kabo c'est ce qui a semé Kabo c'est bon dit ma mère Richete. Te Kabo c'est pété, Kabo c'est pas un niveau naté. Bon les lopé la Coste va produire peu artiste. Tout le monde la Coste va produire JDT. La Coste ça va. Écoute ko te écoute te. Te ko faut on s'attend à 10 000 $ per sauter. La Coste à 10 000 $ te. Ah produire JDT. On s'attend à 10 000 $ per sauter. La Coste Mikolo en vamat. Ah ya Mikolo nde. Biso luka bato ba bonga déjà oh quoi ba Espagne pauvre musique à produire abonga déjà kalamambo la Coste na wana yo la Coste bowe la nini au juste tu le lo tiens on est joué là mon mi wana kabola binona comment neza suna Raisa Vambil azala camarade no azala pe camarade à la Coste yende pena panza bino bien apanja biso vraiment apanja biso siko njoko yoka okela basi zo abonde bakamaka na to mesana ti soki mwasi alikene gauche et pas tonton moko boye donc yoko mi na problème yana ki camarade siko kanda wana ya masola Raisa ti lelo esilaka te pa la Coste Quel parole aussi le bano c'est mon tour pardon. Solana fils. Mingi c'est mon tour quoi. Mingi c'est mon tour. Donc Banakin Bozerango sortie officielle à bientôt là. Cette bonne c'est comme déjà kin. Tout ça va clip promotionnel quoi pour vous dire que là tant il faut ba clip promotionnel les là. Tout ça la clip promotionnel il y a Nzembo. Merci maman. Na c'est Valentin au début si vers Blaise Boula Tiana no boye Tiaboye pardon Blaise Boula s'il vous plaît Tiaboye kolongwano te il y a eu ça lango Tiaboye voilà merci beaucoup vieux Blaise Boula balobi zwa likolo tindika ngo pene kende merci beaucoup Kisinjora dans ce morondo toke na suka afata ko talisola dans ce morondo wana moronda baembela basi meturo yo embeli mibali basi bazawa ya kitoko oyo ezaka ba biro tambola na bango ndengo zaka na Raisa Vambili ou bien rôle na bango zani te bon ba basara na mouvement les majeurs bazana pona kolobe na mouvement pona ba conseil baza ba fi batangi trop bango nyo so tangi na efasik bazana pena ne album esalami pena pona bango so la msubo tenga mi mona le ba mo bolo ba mo boye ba ba corriger biso tozo tout dans bazana kata compagnie na biso ko na kata mouvement quoi na les majeurs pena ba contribuer ma casse pena au senti pena que
Magali Bonpose Bonjolongo moi s'appelle Android na mayonga Noela Nela bana ifasik ba yepna pona ko edengai surtout pona marketing ya album quoi voilà bazana ba moleka na ba télévision ko lobelango na ba net partout parce que bango batangi yango na classe quoi voilà donc en tout cas bango album auto sena bango 6 ans na studio mutuna bango pe aider biso makasi lem su bokolo ba français botenga bango ba atemoni pas boko chango la botele hein donc ba corriger biso pe na ma bele ba pesi biso ba idée belé en tout cas ba pesi idée pene belé même bango ba ba loba ke bomoni te ke ba danse comme ba basi sundama moi na tika mokesi mekoli yamado nena mayonga na makele babite boko tshebe danse mibali ya moronda ezalaka te wana na 2014 danse ngonde nini ya Moronda da Samibali. Christian aussi là. Vice président. Danse il fait Zalarabo. Loboko. Toka ngona. Quoi ça sabala obina ngobo. Quoi ça. Voilà. Toke. Ale bina kada sa Moronda. Bina kada sa Moronda. To bini si bango Moronda. Moronda bada Samibali. Kanga vraiment Christian aussi. Mama, ale bina kada sa Moronda. Moronda na ndenga bakoko. Moronda na ndenga bakoko. Moronda na ndenga bakoko. Moronda na ndenga bamwela. Moronda na ndenga bamwela. Moronda na ndenga bamwela. Moronda na ndenga bamwela. Moronda na ndenga mi. Donc, ya mibali vraiment siko toke vraiment. OK, njonga yo moko poko binati. Ke ya de sa mibali. Na mwasi no bino ngopena bien te. Basa zaka malembe ka. Basi za micro. Coupe kiti. Merci beaucoup. Njoka. Kada sa Moronda. To binisi bango Moronda. Danso ke bisa ba fikini partout. Ata ba jora imana renaissance vita ba tebi. Okeka na kwa moko kaka bo. Poza dansa mibali ezalate. Bana kini dansa mibali ye. Ale binisa bisa Moronda. To binisi bango Moronda. Moronda bouge Paris, Bruxelles, Londres. Moronda. Ale bina kada sa Moronda. To binisi bango Moronda. Manjo akanga sentir nanu ko kanga sentir po esenga kaka yo ifo telema. Maboko po na bino moko vraiment. Kanga na moi sentir ane ko sala biso bien. Dans sa Moronda wana vraiment yango to boucler na ngwa. Sentir ekpei vraiment. Omoni biso ngala na mwasi. Moronda so kenega nga basika babo. Toke basiste toke. Obenga basiste soliste. Te ngada simoko babi sokolongo be etela. Eza pe awa. Babi sokolongo bi etela. Ya mami. Ya mami sokolango bien ezawa. Ya mami. Osko da sa basi. Wana zere sa mibale. Osi. Ya mami. Sokolango bien. Ya mami. Sokolango bien. Ya mami. Sokolango bien. Atana kati. Oni gaga yango bien. Ale atabasani na yo. Oni gaga yango bien. Ale sokola yango bien. Oni gaga yango bien. Sokola yango bien. Oni gaga yango. Eza sokola yango. Ndike ba crio zobwaka pena soki eza pena. Eza pena au sérieux wiki okanga kini. Vous comprenez? Et ça peut au sérieux. Ya mami, tokende su ya mami wana. Soliste. Solo. Ya mami. Sokolango bien. Viens jouer. Ya mami. Sokolango. Aoni gaga yango bien. Aye ko segurango. Aye ni gaga yango bien. Oh bino bananjile. Aye ni gaga yango bien. Abazani na yo. Aye ni gaga yango bien. Ale ko seguna mama. Oni gaga yango bien. Ala soliste, danse Morondo. Tokeka Morondo mbala moko. Telemi. Dasa mibali. Telemi. Vous appelez la faux face. Koto 5, kuna 5, dosangi sidis. Longwa. Nagada sa Moronda. Tobini Moronda. Tobini sibango Moronda. Tobina Moronda. Inagada sa Moronda.
Tobina Moronda. Moronda. Tobini si bango Moronda. Moronda. Tobina Moronda. Amina na sa Moronda. Tobina Moronda. Bini sa bango Moronda. Tobina Moronda. Bina na sa Moronda. Tobina Moronda. Merci beaucoup, merci bomoni dans sa Moronda. Balobi bo makasi pe na marketing pa njora bino nde bo bando sala. Est-ce que bo koka? Merci Ken Piana pour la question. Et le retour so ça ngo besoin koka kaka. Voilà. So ça ngo besoin to koka ti. To ça ngo besoin tingena on peut classe to koka kaka toujours. To est-ce que koko bina ba dans sa Moronda? Sala net njora te soliste yaka. Sala net njora zate. Allez toke. Yo le kabo. Toke animé biso to lega. Toke. Mama zala. Kuna tosangi sidis longwa. Ale bina gana sa Moronda. Aye so bina Moronda. Magali bombose Moronda. Aye so bina Moronda. Aye bina gana sa Moronda. Aso bina Moronda. Eto bini sa bango Moronda. Aye da sa Moronda. Magali bombose Moronda. Aye Toke. Moronda. Aye so bina Moronda. Aye bina gana sa Moronda. Ah kota Moronda. Moronda efoni masote. Bina Moronda. Aye kota gana sa Moronda. Aye so bina Moronda. Mama yaka boy. Moronda. Aye Moronda. Aye bina Moronda. Aye bina gana sa Moronda. Aye so bina Moronda. Aye gana sa Moronda. So bina Moronda. Aye bina gana sa Moronda. So bina Moronda. Ato bini si bango Moronda. So bina Moronda. Allez, bon pesa biso danse toto boucler toke na parole asuka cri ya basi. Bon pesa la caméra mu Congo. Toke cri ya basi et ça la fait bien. Bandeko ba landa so na boisa. Njora. En tout cas, merci beaucoup Ken Piana mon émission comme on a suka. En tout cas, merci à Jean-Jacques Pagna. Il y a Pembe en Suisse. Il y a Mathieu Dol Motema Deborah Bofando. Voilà. Bino Boye, Bisengi Roberto. Cécile Céline Mwisange Selo na Washington. Mike Mikaeli Tartibu. Boye Bikaka, il y a Bodi Kiro na Nashville. Na États-Unis, Motema Nicole Lukao Libala Kala. Rasta Mokoji. Famille Ilunga, famille Mayele, famille Babogar, Nakacha Boreva, Bangonyo Sotu. Dido yo yebi Dido Ilunga Bogar mobala pembe lengi. Voilà. Mobala pembe lengi. Moronda propre donc Robi Fwemba supermarché destiné na Lutonwana Paul Kamuleta Yaya. Yo yebi Silva Boulo Bakano quoi. Trésor Sanduku Junior Mundele Chris Brown Congolais. Voilà. Yo yebi Fidèle Bijano. Premier bureau Janoulé. Claude Mokonzi. Donc il faut soutenir vraiment Richard Koucha, Papa na Beni et Richimi, Dominique Impeti, Motema ya Vanessa na Hollande wana, Gistel à Merveille à Londres, Angela Meza à Champagne, Zozo Maïtou Lumière à Bruxelles, Yaret Kilumbu na Gacha Australie, Steve Kuzangila mon petit, Mami Samokoko, Maman na ba métis Marc et Geoffrey na Liège, allez ba tout beau soutenir Vienjora. Gauthier Mascotte. Ah, finalement Gauthier Mascotte il y a Pembe ya Boga. Vient mo beau Viana. Très beau. Très bah moi. Après qui toro, on a gagné. Chancelier de Bundes Pamphile Koki, Zegato triple nationalité, Lukia Karine, Arlette Zou à maman na Fanny Mbombo. Allez, bino tout beau ça bien quoi. Merci. Merci beaucoup Angèle Moussoeli, Makizembe. Viens à Rife Kisombe, merci à Papi Kelly. Adel Djogo Bagou Danger. Nagacha France wana Adel Djogo Bagou Danger. Merci beaucoup. Choisi Matata, prêtre boss. Assil a raté, choisi Matata. Choisi jamais Asila. Voilà. Indjouloukable. Merci à Jimmy Bella, ou vient à Jimmy Bella, ou Lison Mbata, Eric Limbaya de Paris, Youssouf Pourada, Indamaba Central, Trezeguet Mouzala. Merci beaucoup. To comme na sona suka Rosimbuta yo yebi. Maman, nani akope sabino numéro? Nani akope sabiso numéro? Peut-être batapoto. Talaka batapoto balinga basi kitoko na habité. Combien? En tout cas, nabi ke bozala décide jamais, pas Vienjora et raté jamais rata. Nous oui Vienjora. À ça, les minés ne peuvent continuer toujours. Le quoi ça?
Tu dis que non, il y a malamu ezalaka. Numéro na biso ezali. Tu dis que pas 20 jours à Bozala jamais déçu, pe botika Bozala jamais déçu. 089 bateau bazar en dehors 00243 89 98 16 374. Facebook. Facebook na biso eza Ornella Mayonga Sasa. Ornella Mayonga comme vous voulez. Merci le Bill Gates congolais PDG Cardozo Mwamba Wankena le Bill Gates. Bill Gates congolais vient na biso ya pembe Cardozo Mwamba quoi. Na bosanité vient na tikem. Na ta Binza Pigeon. Patricia Mwanza Solardo. Social. Voilà. Mon compte Pigeon quoi. Merci beaucoup. Moi ma banque ça là bien. Ah oui, quand des salaka, ya body kiro. Bambote ya rebelle. Ya body kiro. Magali bon pose yo luka qui a trop ba encouragement chaque jour grâce à Idi camarade nangai. Noela Dikamba, Rebecca Barmois. Baninga nanga Dora Chako tout wa camarade nanga Mike Dartibou Sandrine Fania Masena Fanny Shakira Sara la parisienne bino tout ba camarade nangai famille Saïd Mobimana Bandal o ayebi merci ngai famille nanga Bonzolongo Jonathan Mobali ya Mwindu leki nanga ya Boga ya propre Moronda ya soin ya nanga fiston standard baleki nanga famille nanga Mobimba partout bazana pe sinon ba gros bisous maman nanga Magi Bafongo je t'aime maman. Merci Gigi Kitoko toklo tirena yo na bike PDG Cardozo Mwamba Wankena le Bill Gates wana patron des patrons JP Lumbala Kisinjo Bosana Empereur JP Lumbala Empereur JP Lumbala Empereur JP Lumbala Robosana été Alimbisangai nazo kimekutu Tatimbo kope na beat Bosani to salaki 20 chansons Nzema JP Lumbala ebimite pauvre kati 11 chansons mais na deuxième tour to Musatobi sabanze monae JP Lumbala, I love you. Merci beaucoup. Yo soksaka mabanga osa la soka eloka suka ba mère babina bin. Ouais ngai mingi bobenga ngai Christian Ozil Petit Mopao. Christian Ozil Petit Mopao vraiment donc petit quadra ngai yo. Ba mbote mingi na bana nyonso église Cité de Victoire mon papa spirituel pasteur Blaise Ndongala. Ouais vraiment. Bana tout ya bon marché bana tout ya Barumbu famille Kabasele Mwamba. Mingi bamelaka pousse café mingi consommant RDC pousse café oh toi ebi papa Kabasele Mwamba na bon marché bobo sanate boyaka toujours wana pousse café de Jezonga famille Kabasele Mwamba vraiment yango nde mingi bele sala bien venanga Mike Michael Tertibou le Mike Michael Tertibou papa na Yves mobala batu ya ma joli allez dans Zamoronda. Aïda Samoronda, mon vieux fédéral industriel, Nzamba Zandu, ya Willy Moucheni, Koda Mboka, mon vieux. Moronda. Also Bina Moronda. Bina Gada Samoronda. Bina Moronda. Gana Bina Moronda. Tobina Moronda. Tobini Sibango Moronda. Tobina Moronda. Bina Gada Samoronda. Also Bina Moronda. Bina Gada Samoronda. Tobina Moronda. Tobini Sibango Moronda. Tobina Moronda. Ale Bina Gada Samoronda. Bina Moronda. Tobini Sibango Moronda. Bina Moronda. Tobina Gada Samoronda. Tobina Moronda. Bini